Big Manager, devoir no nini na Congo pour na Karine Mokonzi. Il y a la grande dame Karine Mokonzi, la baronne qui était ancienne, c'était une chroniqueuse, elle faisait des chroniques, tout ça et tout. Aujourd'hui, maintenant, elle s'est lancée dans la musique. Elle a fait un son qui s'appelait Hommage à Arafat. Là, dernièrement, elle a sorti un son qui s'appelle Molasso. Elle aussi, je suis venu aussi pour la crédibiliser en tant qu'artiste. Parce que beaucoup de gens la voient en tant que chroniqueuse, journaliste, ou tabac polémique, tout ça et tout. Aujourd'hui, je suis un peu venu pour crédibiliser en fait son côté artistique. Son côté artistique, là, on est en train de préparer pas mal de... Ah, ok. En tout cas, merci, Big Manager. Mais, tant que vous pouvez en tout cas, vous sanate pour l'album Oyazo Bimisa. Na ba clip nango, en tout cas, yeba eza ba clip musical oya robeta. Eza ya église te, eza pe ya tradition bantu te. Ezali musique. Donc, azangisa kolakisa biso ba anatomie na ite. Anatomie la kisike alata biloko moko sexy quoi. Koleka oya vous parlez de moi à mal et à bien. Alaksango penza ba anatomie to mona. Kokipete ba oyo kopesa kanda. Oyo kopesa kanda na yebi bana membre ba mama autorité na bato bazakane pembe. Mais bazana bango muke. Baleki na bango 500 te. Mais c'est quoi album? Moutinho sale ba bakotalango bakoleka ba 5 millions. Alors, manager, entre 5 millions, plus de 5 millions de personnes, au bakotala, na moins de 500 personnes, au bakoboya, Karina Alaksabiso anatomie, Alaksabiso tolo, Alaksabiso li, taku, sikoyo, na ba oyo, bakolinga, batala plus de 5 millions, balingi ba mona, tolo, balingi ba mona, li, ta, ku, yangwana, elateli ya turoyo, en tout cas, aya kolatela biso, ya hommage à Djidja Arafat te, akanga motu tina makolo. Aya kolakisa biso anatomie, oui, tous en a besoin d'anatomie. Ceux qui moussous kolata bon problème ezate, mais anatomie to anango besoin. Miso fo sepela. Ezaka te matoyi sepela. Matoyi na misu na munoko etambola nzela moko. Soki bapimeli biso munoko problème ezate, mais misu na matoyi fo sepela. Dengo te manager. Alors, toloba o toloba te. Makamba boy, toloba te. Banzoto aboya Karine Mokonzi, toloba te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi azali chanteuse. Akobeta musique na ba conseiller ou akopesa conseil oyo baza na monde musical neti manager na ye. Ye mutu akopesa conseil. Conseil elateli na ye ezosenga teke euta na mama Charlotte. Po musique oyo azobeta eza musique ya ICCT, soki ya SSC ou bien catholique. Azobeta musique, tout simplement musique oyoyo eza na plus de 5 millions de fans. Bazo zela bayoka musique ya bongo. Bazo linga ba mona chanteuse ayembi nzembo moko kitoko esepelisa bango. Mutango azo yemba balingi bamoni na ba clip. Tango balingi bamoni na clip, balingi bamoni na image ya bien. Alors image oye bendaka, o batu batalaka, basepelaka. Image oyeleki image sexy ezate. Ezate. Oui, ezate ko bobo ebisanga siko. Image nini oyo batu basepelaka nango. Soko za na ndako. Tala na ndako no tango bochanga ba clip. Ezala papa na yo. Ezala mama na yo. Ezala bana na bino. Image nini batalaka mingi ya musique. Motaza sexy. Alors Karine Mokonzi azosala album. Akosala ba clip.
mais na ba clip wana Karine Mokonzi faut azala au moins sexy en plus sexy yango bino te mboko tinda ye ndenga kozala oyo lataki na laissez-moi tranquille ezalaki trop vulgaire biso awa en tout cas tosambwisi biso tozondima te mikolo koyo kosala nini non tondimaki yango te mais tala maka alors obondimaki yango te boza combien obando contexte so boza combien commentaire elakisaka na ba j'aime soki bato ebele bandingamaki yango te eninga kozala j'aime pas mpo nga ntango natiaka video ya manuela kitoko na page na nga namonaka bato oyo batalaka mpa na nga batiaka j'aime pas okomona elandani mpenza papapa j'aime pas eganie elakisi ke makambo manuela ndi alobi balingi yango te me batali soki natie Chantal Bola ba j'aime ebele ba j'aime pas moke elakisi oyo nyonso alobi ezala soki ezalaki maloba nini me balingi yango. Alors Karine Mokonzi ntango abeti laissez-moi tranquille vous parlez de moi à mal et à bien. Karine Mokonzi abeti blanc wana abeti wana mosusu biloko tu wana lataki bato batalaki yango baki na besoin batie ba j'aime ebele anatomie wana ekontaka biso nyonso tobombango na batelefone na biso tobombango mpo totalaka anatomie soki bino bokangaka bato bandoki na milimo mabe bokangi papa roba bombango mpo navandaka ye moko asalaka boye bino bokoloba soki azobenda milimo wana etali bino mais papa robo ntango abombi anatomie ya Karine Mokonzi azotala oui azoka bilengi bongo soki papa robo azoka bilengi papa matondo akoyokani bongo soki papa matondo aninga kufa na bilengi bongo zoro mabiala akotika te soki ebota na mandefu na bilengi. Alors pourquoi Karine Mokonzi aya kosala ba clip album ezobima ya 2021 album premier album ya Karine Mokonzi akende zipa nzoto tala botika ba je wana ko oyo aza na banatomi na kitoko makolo wana ya misuni tala bakwisi tala makolo tala tai tala tolo tala libumu eza pla ya pla te eza pe nini te me eza mpenza libumu oyo mpenza esengaka libumu mpenza libumu tala elongi tala beauté tala sourire tala maboko ntango ozotala ozoyeba mpenzaki non oyo aza mwasi yango wana te bandeko Karine Mokonzi fo alakisa biloko fo alakisa ba art fo alakisa nzoto toza nango posa toza nango vraiment posa nasukisi na ngai awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.